Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Selon le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, ces pillages ont été provoqués par une fausse rumeur répandue par des personnes mal intentionnées faisant état d'un autre Congolais qui aurait été tué en Inde après Joël Malou. Ces scènes se sont produites le jeudi 12 août 2021 à la 9e rue Limité industrielle. Et c'est la population qui a même filmé les images. On peut regretter ce qui image éliminée. S'étant déployé sur terrain pour rétablir l'ordre public, la police a pu récupérer une quarantaine de ballots friperies volés. 4 véhicules ont été caillassés, dont un incendié. 3 personnes ont été interpellées. Ce même jour, une délégation de l'ambassade indienne conduite par son ambassadeur s'est rendue au commissariat provincial de la police pour non seulement remercier les autorités du pays pour la protection dont ces sujets ont bénéficié conformément à l'article 182 de la Constitution, mais aussi fournir quelques explications sur l'incident de Bangalore. It is an isolated case. C'est un incident isolé et que ça peut arriver dans n'importe quelle nationalité et c'est triste ce qui est arrivé à notre compatriote. Any national is really a very sad and bad. Le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo a lancé un message interpellateur à l'endroit des Kinois. Lobby, batomosu badongole miso, baina malukuta, kulo bakere batomosu bakufi. Alors que la vidéo sur les réseaux sociaux, la vidéo ce qui s'est passé avec notre compatriote Malou, Joël, c'est vraiment déplorable. Nous tous, nous avons déploré cela. C'est arrivé, mais il y a les enquêtes qui se font et nous attendons la voie de la justice parce que son Excellence, M. le Président de la République lui-même a pris la chose en main en donnant des instructions fermes au ministre des Affaires étrangères ainsi que celui de le vice-premier ministre de l'Intérieur. Ils sont en train de suivre les dossiers sur le plan diplomatique ainsi que sur le plan judiciaire. Nous, notre rôle, c'est de sécuriser les personnes. Il ne faudrait pas que des politiciens à mal de positionnement commencent à distiller des mensonges pour qu'il y ait pillage dans cette ville. Nous avons connu des pillages en 91 et en 92. Ça nous a ramené où? Notre économie est partie à cause de cela. C'est pourquoi nous tenons à rassurer la communauté indienne que la police sera là, sera debout. Celui qui va oser toucher un Indien sans motif sera arrêté et sera considéré comme Koulouna. Et d'autres qui vont piller, on va les arrêter et il y aura des procès en flagrance pour décourager tous les inciviques. La police est là pour sécuriser les personnes sans distinction des races ni des couleurs. Ayant causé du tort le matin, ces mêmes Kinois sont revenus demander à acheter les friperies. Mais devant la tension qui a régné à la 9e rue, les magasins sont restés fermés. Joël Malou akufaki lobby batomosu badongole miso baina malukuta kulo bakere batomosu bakufi alors que ba vidéo sur les réseaux sociaux ba vidéo lokuta eza endete Léona Tongo mobulu ezaki na 9e rue bamibi bakekuna babuki mutuka bato conteneur bazui babalo ya ba friperie wana to récupérer plus de 40 23 je crois de bungi alors que mutuka ngo pe ezaki pe indien ya libanais alors ba tumbi mutuka moko noa ya indien babuki de mituka mosusu tokebisi bato wana ko baboye police azana mission ya kobatela bato na biloko ya bango tokotala ekolote tokotala langi ya mutu te mosabi so kobatela ka bato oyo akomeka akokangama akokende kane makasisi tokangaki lelo bato misato lobi tokotinda bango na parquet po basamisama mais oyo bamosusu batikali wana oyo balingi koyiba kobota biloko ya bato alors que makambo wana mokonzi ya mboka apesaki deja
Mikano na ministre des Affaires étrangères, na ministre intérieur, ba Hollande lango sur le plan diplomatique, na sur le plan ya justice kuna. Batika gouvernement na makamwana. Yo na kimoyi bina yo oye okokuta police toko kangayo kanyama kasese. Kuluna. Soki toko tipe na biloko wana justice, OK na justice. Esengele baboti ba to bate abatu bana bango. To zwaki pillage na mboko. Pasi nyoso tozana ngo lelo. E bani na pillage. Tozongi sima makasi. Lelo soya mamba pillage na mboko okokuta biso. Ozala nani na ba politicien oyo bazotinda bino tokebisi bango tozape na video na bango oyo balingi ko baolo bakeye bato bakufi makamba lokuta ba politicien a mal de positionnement tokokanga bango pe tokotinda bango pe bakende kosambisama mpona nazosala mosala nanga na kimia na botosi ya mibeko loi elobini loi mokonzi babi constitution babi police mosala nini kobatela bato na biloko bango yo olingi police akanga maboko yo ya okota na ndoka moto yiba eloko parce que ndeko naso bakufaki kuna soki ndeko naso akufaki kuna justice ezali yo concernant de justice na koyeba biloko bato OK ndeko boto biloko bato india le kabote wandi kolanda ko beta wandi ko kima loka moyibi est ce que india wana bozo beta yenda zaki kuna na makambo kuna za ndeko naso akufaki na police kuna mokonzi amo kasi pesi mikano bazo landela kuna botika justice balandela awa to sala ba activité ya miso moto sala mosana ye soki india BBC to kanga ye to tindi epe soki libane soki nani mutu nuso kosala mabeto leza teke yo moto olamuki ozimwa groupe na bawewa ndambo bakei na makambo bango peto yoruka bango bakokangama biso tosala mosala na boboto na bosembo oyo akomeka tokozala décourager ata mokete ata balobi ndenge wana etali biso te tokondemande pillage te eye na kati ya matonge maison de passage na biso maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana ezana ba toilettes na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okokoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus
49 17 85 52 23 11. Donc je reprends pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Builder TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.